Kadera zoba kadera ke font la Dubaï na ba ko tsaki na simate et surtout ça na mboko o bango kuna ba valoriser ba homosexuel. Kadera même trophée terre au problème qui ndiape ça trophée moi na mboka ça joie. Kadera. Il y a futanda ku $600 na Kinshasa. Futanda ku $600. Na bi ko futanda ku $600 basi ya poto mutu ba lo futele ndako. Na mibali na ya ba PD. PD comme ça vient, ah yo sakana batu, mutu azana immoralité. Asala misala o Bible eboya. Mutu okele li felo, ayo vanda ase monkenanga pour ngam na sala ke mission na loba na pas scellé ke ndenga zawana tellement que lobi ke ye fala sala gratana, fala ke sa gratana. Mutu aval, il y a ça en centre ya ba PD. OK. Moto asali ke lelo musala ki pede tombo amana ki lesbien et bimba boye c'est Kader. Kader moto apesi yango sens yem ta komisa valoriser yango ye faut ba pesi trophée ba pede. Moto aval, il y a ça en centre ya ba pede. OK. Moto asali ke lelo musala ki pede tombo amana ki lesbien et bimba boye c'est Kader. Kader muto apesi yango sens yem ta komisa valoriser yango ye faut ba pesi trophée ba PD. Comment ndeko muso banoko jouer mais ye ko jouer te mais au mona lekela nga tant ba ofanda ba olobake to mona batu muso ya théâtre ba oya ba soutenir sila mais bwana bakindoki e mususu 150 sika na streaming ne ebetsa bino mutu e petse bino po asa nango pendant une année yango te e petse bino mutu bo sala tout bo ma actualité tellement que moi mitema mabe boza ba jaloux ya moninga ole bo soutenir mutu mo boye boke liso ko créer trophée zikomo ya Kinshasa banana botama na yebi trophée malonga aussi la joie et uta na Zambie et puis ba lolo ba anglais et puis dans la salle Talanano flash projection kanenge zalaki tu comprends exact trophée toyo kana pour tout pisser ka trophée ça n'est de trop c'est trop bisonne to zabo to ko ba no vanda tete mona batumo boy ba imbécile mo boy batumo bazanga tina ba osakana biso voilà non il faut qu'il y ait du respect c'est ça. Tant au cadre yé azoto na sila soka za nani ya baba meta kutu yé moko meta pinga yé mo banga sila. OK tanga Souza meta pinga ba yé na théâtre na sima sila Souza eloko ni o Souza amemela biso na théâtre ilo ni Souza memela biso modèle aza modèle to exemple sila c'est une modèle. Miss Lolo Moto TV Clé Média Télévision balobi télévision na bino yango na bolinga mingi botala mingi parce que toyela bino ba information en temps réel et puis makamba solo toyaka mamba lukuta te tolai to la muki to bano créer ba problème te biso toyaka redresser batu na kaka makambo ba bima libanda tozongisa bango na nzela merci les sous na famille ya babaku partout boali bozo te kolanda tonto irano ainsi que maman Leki Miss Lolo en tout cas bo messana na biso kaka ndenge bozaka na biso kala de retour boyebinda ko na kotango kala kasi tobenga ngo mingi Stade des Martyrs merci les sous na mam Cécile ba bon séjour na yo na mboka on est France et puis to moni pe capitaine de l'équipe Michou Mbembele ba bon séjour na yo boke pona musala bino bokendaka ko déambuler te hein so moni mam saki na boutique ko somba mo loko wana na cadre kaka et ba week-end mais mingi za un objectif merci les sous na maman zozo na Inde maman Elimbizi hymne national sans oublier présent Yoshua présent de tous les abakou depuis Canada et puis tout le monde a rapembe na ye maman Kati Kanik Karanik Bozakebele na Kolanda biso boye ba ete lelo to kosola penza ya mingi makambo eza ebele kasi soki to simba misusu te parce que ba émission ya li série ya ba émission ya li to simba 2 ou 3 problèmes ou eza na réseaux sociaux to pe simbo te mingi na maman Leki Miss Lolo bonjour bonsoir. Ouais bonjour tonton Irano bonjour na batutu bolanda biso na Clé Média Télévision et puis na Miss Lolo Moto TV mbote belé na maman Zozo na Inde mbote ebele na maître Pati Pacheko Chekola
lokolo ya mama mbote ebele na Nancy Mandende la patrona mbote ebele na mama Elimbizi national mama Fi Mayemba mama Yvette Pemba je vous aime énorme mbote ebele na mama Bibish Makiese Kutubila motema ya papa Joseph Kutubila mbote na mami Kangudi motema ya papa Yves Mbala mbote na mama Ariane Nzuzi Ntsumbu na États-Unis ma fille bébé Naza na pesio mbote ebele na États-Unis mbote ebele na mama Jeannette Kadi Kumanzembe ba gros bisous na batutu o bolingaka biso bato boyaka na ba commentaire ya malamu ba o boyaka reporter biso main forte na bino ba o bo soutenaka biso ka ndetoza na ba erreur na biso na ba mabe na biso na ndetoza bilongi mabe na ndetoza nga tina bato boyaka ko soutenir biso na pesi bino merci. Vraiment tonton Irano likambo ezo matanga na motema oyebi bien ki nga azaka hypocrite si nangina bisa batutu o ba moni ki so na yo sala élément mo boye to actualité mo boye et les canaux réseaux sociaux batu wana ba oza déranger botika nga na vanda please parce que tango batu bayaka ko finga ba finga kasila te tango bayaka wana basangisa biso surtout na kati siko neti bino bo kamusanga na pesa ka exemple exemple boko simple osomona équipe mibale eza na terrain et beta balé moko babi ba beta na bango te po ba kanga ba jouer na bango na nzoto po ba buka buka ba jouer na bango et ça lama déjà tango bo na terrain ba te prend 45 minutes y aller 45 minutes y retour plus 30 minutes y repos ne ba comment on peut ça 15 et ça la biso une affaire il y a 120 minutes on comprend si quand tonton Irano moi je me pose des questions ba te belé o ba o yaka ba ba maman ba peksa bino bolinga nini finalement na oyeba te batu wana o ba o yaka so maman ba peksa bino na fin du mois ba peksa so salaire jamais pona nini bolinga bo minimiser batu tina niveau pourquoi ba ko mo sakana biso boy boko mo dénigrer biso boy pourquoi. Mais quand même, il faut moi respect minimum, moi respect zala. Minimum, moi respect zala. Oyebi loko ba bengi marketing. Oyebi marketing, peut dire marketing. Oyebi ba marketeur bazora combien? C'est ça. Moutou azo sala marketing, il faut me respecter, me valoriser. Voilà, parce qu'on peut ça d'énergie. Mais comment tu vas comment insulter batutina? Na oki kana na auto émission d'Orcas. Namoni mutumoso Mardoché, azo ko insulter Dorcas. C'est comme si amoni Dorcas a un problème. Alors qu'on m'appelle à ma commentaire président Yoshua. Ponaka ba journaliste ngo salaka liste ba journaliste ngo ba mwesila. Donc bino boka ça so bino. Ba bisi liste ba journaliste admettons que comme on a na katite. Moi Miss Lolo na vivre te. Tala na sa bino lo moko. Mutu atalela nzambe ayoki sa masonité. Hein? Mutu oyo atena kolala tolo na ina se avec sa masonité. Moi je paye ma dîme chaque fin du mois. Je paye ma dîme, je donne mon offrande, na sala action de grâce, je soutiens mon église, na partenaire d'église. Donc nzamba ofongola issue moko boye parce que ma biso ba kangelo porte, nzamba ofongola fenêtre. Ngade na za boye na za mutema moko ya mukuse et puis na nga bêtise, j'aime pas. Je ne suis pas hypocrite. Kader tango ye il nous a tous insultés abengi biso bana wana o balobela kasila bana wana ba finga Serge Libumunene ba yebi grandeur ya Serge te Serge azana na mboko. Mais quand tu dis maman Leki, est-ce qu'il ne faut pas parler des faux comptes parce que tu as une histoire de faux comptes des harmonies. Ça n'est de trop il y a ba faux comptes tango. OK. Ça n'est de trop. Ba misu c'est ça faux compte ba misu penya baza bato balanda biso ba baku mais ba oya siko ko finga biso. Ba double tranchant. Baza neni balingi biso te. OK. On se comprend. Oui puis l'autre fois bon, ezaki ma cuisine interne. Cuisine interne voilà. Ngadi na za boy tonton Irano. Yoza frère nanga. Toza biso nyoso to soutenir mutu moko. Si la mtabenga biso te. Voilà. To ya biso moto lobi no to sande ko na biso poids po to moni batu ba insulter. Pour ceux qui pensent la zaki yemoko, alinga pas kokate. Parce que ba insulte ya de gauche à droite par-ci par-là. Wana mutu bote a télé ma poids lobel a répondre à batu wana osana moral ka faible. Voilà. Pour ba linga ba salini ba bebisa moral na yo.
parce que nzamba suscité bato moko boye pembe na style mais quand même bato boye ofinga biso valoriser biso voilà botala nanu ba misala o biso to sali to uti na neni na sila to kende wapi pourquoi kaka tango sila ko 5 ans ba prome comme bota pourquoi moi je dirais peut-être maman leki to solango eza masolo to bomba sute to bomba te to solango na privé te na profiter to me ko sola likambo. Est-ce que tu as battu que bangi ba séparer ce que aussi là na ba communicateur na parce que ba moni que besoin très fort force na biso ba moni que non surtout tiki ka si là a démarrer na bateau si là jamais to rotika rolonga tout à fait tonton irado oyebinga so mutalobi na ngake na lingaka ote ndeko sala ba émission au fingaka et puis au petit verset biblique dans zongele le lomoko quand on ngala ya ka finga total na yaka démarrer bateau total na yaka tout abordi ponga na ma pasteur abordi na yaka pona ngati po ba finga ngati et puis ça sans cause te na yaka po ba finga ngati premièrement na yaka ba fingi buto ngala lingaka OK tango yo oza bakuk olobi ke otala ngate ponga na fingaka sima na pesi verset biblique bible zo sanga l'amour couvre une multitude de péchés et en Corinthiens l'amour supporte tout l'amour s'enfle pas d'orgueil nga ba ko zape ba fingi sila vaina na lo sama mususu kaka bango moko ba obenga mama leki ofani boye oka kula te ba fingi moi neti kama kade ngala e baki yango te parce que ndena za boye ko tonto irano esenga nga na kele pe hôpital ba sala nga ba exam ba checkinga OK na ka ba pema mikuse po grippe oyo ezaki nga penya ya makasi OK ozo comprendre parce que ndaku tunatali ndenge kader afingi sila te mais kaka batu o ba yeko yebisa biso ke bo finga te wana nde ba otinela biso ba émission parce que yebisa nga neti mwana na kader mutu taku Dubai ne nyonso eza polele olobi na yoki bien te Dubai nyonso ya kader eza polele OK kader aza mwasi amuninga na nga mwasi yango mona ka chaque fois so kader aye elle vient créer des problèmes Kader c'est une femme. Oh. Tu me plateau sur moi mbali. Na lobi Kader aza mwana mwasi tala mbebo na ye, tala façon na ye, tala ndenga osala batik. Et surtout temps. Tala ndenga oloba. C'est une femme. OK. Kader na Londres, akendaka pa mobali joueur qui non kota libala. Ce que mutu lokwa Kader. Tango ye a minimiser mutu mobo onga na zana ba respect bela envers ye. Nga na muta théâtre. Ozo comprendre na joie na sila. Mais nayebi ke sila aza nyama na kata scène. Muto papa bango abimisa minerval atinda ida inas akeli su yemoko na ina continuer université parce que muto abongo un Kader une Kader ayo vanda na plateau pour minimiser ale batu ba benga bon lobelo te mais vous manquez de qui là? Bon ça on se manquer na banane. Parce que tant au Kader aye a mélanger bisonyos a bisonyos na kata sac moko abia moni bana mususu ba ofinga masasi bana nga misusu akala tala fais gaffe na lobelo moko na je me suis réservé parce que na comme servante d'église je sers Dieu yango mo ane linga bima Saint-Esprit kainga mo ato bagaza na chance so azaki na ba 2023 wana tango na ko pela nde eko azoya moni mo ane linga bima Saint-Esprit ntakanya ngo arrêtenga OK tala Kader mutu loko asele masasi oyo yolo bake bana na ba ofinga yi po yemo ka se respecter te masasa ya alobi ke théâtre ça misala bazoba tala niveau papa papa mukolo tu me Kader atala kité c'est là te Kader azoba Kader ke font la Dubai na ba ko tsaki na simate et surtout ça na mboko o bango kuna ba valoriser ba homosexuel OK Kader azanani Kader même trophée te o problème qui ndiape ça trophée mwana mboka sa zwa Kader ya ba futanda ku $600 ana Kinshasa futanda ku $600 nabi ko futanda ku $600 basi ya poto mutu balo futele ndako na mibali na ya ba PD Kader c'est un PD un PD comme ça vient ayo osakana batu mutu azana immoralité asala misala o Bible eboya mutu okeleli felo ayo vana ase monkenanga pour ngam na sala ke mission na loba na pas sele ke ndenga zawana
tellement qu'alobi que hier fallait ça la gratana fallait que ça gratana c'est les massas hier la télévision a fini musalo bat ba isobe mama te l'avion obi combien de personnes ba ok ne rejouer na ni na salwana ba chiwana na moni na nani mobala kamana ngai nani mabidi sko ba isobe ba vie de loin ba mata avion pour na musala o sele masasa yo loba ke musala ba zoba sko yo papi kader moko boye papi cho papi chen papi moko boye ya mwana mwasi ofandi otalaki makambo yo masasa loba ite tu viens directement nous attaquer tangolo babana wana aussi la dédicace à bango yebi bango c'est que otumboli penga lokolo lobi na nganga na otikote. Mais tant que zolo par exemple. Moto a moni que la réponse de Kader et PC atalate. OK. Mais Miss Lolo, nga ngina zong sabatu mo muke na likambo Kader azolo ba parce que biso tout oyebaka kala to banda ko ba defa bazalaka ba pede bazalaka na banda ko batu musoko mono batik nani va valoriser musala pédophilie na télévision bo makasi. Eza Kader. To mona pena na théâtre oyi pena zandi bongo penza. Moto a val il y a ça en centre ya ba PD. OK. Moto asali ke lelo musala ki pede tombo amana ki lesbien et bimba boye c'est Kader. Kader moto apesi yango sens yem ta commis à valoriser yango il faut pas passer trophée à ba pede. Comment ndeko muso no jouer. Mais il ko jouer te mais au mona le kelanga quand ba ofanda ba olobake to mona batu muso ya théâtre ba oya ba soutenir sila mais bwana bakindoki et mususu 150 sika na streaming ne ebetsa bino mutu e petse bino pour asa nango pendant une année yango te e petse bino mutu bo sala tout bo ma actualité tellement que moi mitema mabe bo za ba jaloux ya muninga ole bo soutenir mutu mo boye boke liso ko créer trophée zikombo ya Kishasa banana botama na yebi trophée malonga aussi la joie et uta na Zambie et puis ba lolo en anglais et puis dans la salle talanano flash projection quand nezalaki tu comprends que pour des trophées en voilà personnage au basaki na salota ba toko ba wilo longomba ba magie système o ba kilo o lokona mungita trophée oyo ya awa mungita wa eza trophée toyo kana pour tout pc ka trophée trophée moko donc sans ces athées Kinshasa Award Zikom Award nayebi ke bat baloba en anglais pourtant manager akene ko soit trophée asila ba trophée pour si la zo epd ba trophée asila tant manager akene ko zwango o ka ke ba benga en anglais et puis ba loba si la bisalu DRC winner voilà o to mona trophée mo boyo meilleur scénariste scénario nini oyo so koma épaté scénario nini oyo koma déjà épaté ba scénario oyo komaka ezali ba film ya Molière oyo balolia babilo nyonso presque ba film komaka eza babilo déjà c'est jouama quelque part aye nango na jouer ba tuna lingala non ça c'est ngani singai eloko lokwa Kader pona sola no bien kanga Dubaï OK soki okangi Dubaï Kader Kader so kangi Dubaï simangana yo to soli zonga mobali so zakaka na bien irano wala basala bas ya bibo sangi ba $50 ofuta na ba chaîne ya télévision na ba groupe na bino boko sa ba groupe ya théâtre te c'est no ye nenga lobi na osala te OK ba théâtre musu na mona releka na ba télévision mona seka kuna tali na bi o penza ba tu pe ba vandi ape na ba fan batu pe bavandi ba Hollande mais Kader ndem ta atomboli likamba ki pedeti OK o moni ke so ba boyela ka aza na chaîne te so ba boyela ka leka na te ki pede linga tomba matin si ki pede linga tomba matin aza danger na société voilà ce sont des anti-valeurs bango surtout na ba Balthazar Oumen ce sont des anti-valeurs OK muta bébé si ba jeune fille na misapeza na Balthazar Oumen voilà Aze kirina bango association. Et kirina bango association. Nde basali ba ko sala kake balimwisa streaming. Mengai nde la vandeli ka streaming. Mais les Cameroun on comme Miss Lolo et kotitina ba manike de John ba kotima kamwango on est basala ki kabal moko déjà ba préparaki kaka moko ka. Asa bato le quoi bato ya mbwe pola. Un label.
mbebo na ye lokwa mato ya mbwa au moins mato ya mbwa so epoli nde sala ka mbebo manike munoko songe lokwa bonobo manike ndenge aza wana bafutaka ye na mbongo mpo afinga sila mokolo abota te obosani mpe oyo nakenda kotourne filme na bango batournaka ya Simo Kimbangu wana mama alobi balongola émission na manike batie ekipe parvita nalobi boye kala mingi te touti omona ndeko ya géri oyo monoko monene lokwa chaussette ya bajoueur monoko monene lokwa kalese esila élastique autaki kofinga mavia te mais Bellevue asali nini asengaki invitation akende feti ya libala ya Adji mais Bellevue ndenge aza boye c'est une hypocrite si Bellevue azosala programme ya feti atindi baéclaireur baéclaireur na ye batala soki nani yango aofilme na mariage ntango ayoki kake irano moto aofilme abaluki bazongi yao na bia okende kovanda place mo na mwana na mutu ya kuku dendo na pwani ya uta olobake biso uta osenga madame na bango pardon alongwa bakuki on dirait babengaka ye on dirait na liste modini bonga inscription tosalaka pour okoma bakuki yaka kosinscrire oya na volonté na okende na volonté na osali baémission esimbi to omoni ke mutu moko olandela o bayebi mpe yo te namonaka jour bo babengi o mwana aza ngai nayebi ye te bacertifie mpe te nda certifié kuna nde bazwaka 4 personnes moi mwasi ya mokuse lokwa Nyatongo elongi mbunzu lokwa mutuka 3 pine aza lokwa mtuka malika kuta pese valeur abi aza lokwa lituma nga na omone lokwa ntuka lokwa ntuka mo baba sango mo boyebota mikuse boyezala eboti mokuse mekemba mais demeure dans le noir kama bongo na Zikomo ngo bakendaki na ye o nini namoni bango nyonso kuna na kata ngana yebi Zikomo ezalaka na Zambie ya Kinshasa na yebi yango te likolo nango Zikomo ekolongwa jamais na Zambie po européen ba trophée na Kinshasa donc bino batu bokende kozwa ba trophée kuna mutu aza o abengami o azwi trophée a okende soit atini manager so likolo ngo na bien belle vie mais oyebi ke couleur à mauve ou ya velours o naza na tisi wala na ndako ya bakiti tisi bakiti na balungu na bapi balata ba veste bakiti tisi bakiti c'est eza famille balandi balandi roba velours na climat auto yoko ya moyo ngakula ko nako kata ko tia periki te moyena kanga meshe za te po meshe soir nga na mutu donc ndela za bona ko bosaka ba mission ka na suki obo ba o ba ko finga bo fingi je m'en fous na climat wa moyi Bellevue la ti velours pour que nous on ba trofa le couteau ba pesier est-ce que wa les Zikomo na boyango en tout cas merci beaucoup na Kinshasa ya si les original au pirate aux trophées bimi mamo ke ya coopération même pas remerciement likolo omoni ke po bayebi ke za trophée lokuta ba olobate ba olobate en tout cas eza pasi to boite bolanda pe kaka ba bi balanda toujours apesi bosa elanga trophée ndeko faire lobaka suivre les guides botali kaka 2024 aussi la bossa trophée moko boy parce que ba okaki pe lisola trophée ya Mams déjà o Mams azozwa lisusu babi ke te biso to ke no créer Zikomo lokuta ti boko mosaba trophée en bas Zikomo ko porter bango plainte c'est ça Zikomo ko porter bango plainte pour ba même ça image ya Zikomo c'est ça falsification balobaka yango ko bakangela ngo bakangela ngo ko. Merci beaucoup. Là, c'est Maman Leki Miss Lolo, Madame Sibolo, Maya Mukamba. 2024, c'est ce qui est aussi là. Quelques jours, kaka, tout aussi ça. Boluka boluka mutuna été pardon. Tolingi suta luba makasi asisane na ina kimia. Omoni depuis 2024 et bandi. Est-ce que Miss Lolo fini mot? Est-ce que oki alobi makasi? Alobi makasi te? Azuko kasusu te ko luba makasi alobi ke ermo mutu ko mo beta beta e yango botika ko luka ba. Mutu ezo beta ngate tonton ralo mutu ani. Oh, mutu e beta ngate na okane ba pe na ucho belati. Na beli vraiment. Donc on forcer au ça mission pour yo ebika. Mais est-ce que vous dites bon commercial? OK. Eza la bonne jonction était to likolo. Non, pas ça une jonction, ça chaîne à mutu. Tena tuni kaka na lobi. Tant yo tu na ngaba jonction na chaîne quand na zui quand ça la chaîne ta pesa nga idée.
Oh, mais non, ça chez chaîne nanga moko mutape ça ba injonction ezalaka. Oh. Injonction ouais uta. Poza kaka to bete kana. Nazala muto apesa nga injonction te. Je travaille chez moi. Caméra nanga moko mutasomela nga caméra zate. Yo yebiti ta na soma caméra pa na. Mutasomela nga zate na buninga moko na somi caméra nanga. Donc tant que tu vas ba beta karabolo batana ko changer le style ya ba émission. Te côté ko silgate ya tika. Oh. Ko silgabo. Ça le to oyebi kengani na sabu nga oyebi nga bien na sabu tamu kuse. C'est ça. Oh, so batu baza passer bo pesa pe batu valeur. Et comme nini yango. Moi là il soke to boka na finga batu. Oh. Te zaika likama Karine de baba te Karine ko occupé te bobeta Karine. Qui peut poigner aza munyama amutu tant Karine oya biso do ya. C'est ça. Oh. Karine tango oya biso beto ya. Karine anyama te. C'est une personne. Tant mutu mo boye alinga déborder, il faut bozong senanzela. Ngana okamwa boza na terrain bozo beta balé o bilo bo telema. Bo beta te. Bo pola. C'est ça. Bo pola na forfait. Bulu bo comprendre que batu wana ba nga ba déstabiliser sila po ba yebi que sila en équipe makasi yango ba yo sala neti ba n'importe quoi ba sale batini batama ba ngani na za esprit dur toujours positif bo nganga te ata musenzi moko to loba o ba propos sila lobi na émission so ezaki pena contact Belvine Ero boy na boy o ba musenzi ngote moi moi sima wana lobela pe ma musique boy na mone ye pe suza ko take sila donc c'est comme si ba comprendre comment les autres qui manga eza suki tete suki nani boy alobela makoma musique mingi ayeko chrétien sous mam sote ba propos émission o ba propos aussi la lobby na émission so ezaki Belvine loba onda memi ngambo ero na babako ba création baza ba yele te ngala sa ba oni baza ba tente ba mike yo ba se fesa sila tant aussi la vandi bo otala ba ole kana parade OK siko bango ye fi wala ni ba lobani sila bete na bango bravo aya babango mais aza malade OK ah malade oyebi ngala kamwa bosa mosala na bino bolobela star na bino biso so tolobela star na biso bino so boye to ya voilà nga penya le aza boyeko muta ko yebisanga ke koloba te na moniete OK je vais parler voilà. C'est ma bouche donc ça veut dire tant que na maloba na munoko na nga tonto ikano muta kanga nga maloba zate OK ça n'est de trop c'est trop biso nde toza boye tokoba no vanda te to mona batu mo boye ba imbécile mo boye batu mo bazanga tina ba osaka na biso voilà non il faut qu'il y ait du respect c'est ça tant au cadre aye azoto na sila soka za nani ya ye baba meta kutu ye moko meta pinga ye mo banga sila OK tanga Souza meta pinga ba ye na théâtre na sima sila Souza eloko ni o Souza amemela biso na théâtre ilo ni Souza memela modèle tout exemple sila c'est une modèle. Si la star plus que bangoto. Voilà. Ou kotanga vieux liboum. Vieux liboum azo sanjola moi si vieux liboum afani azo sanjola ye. Ale bino bo ko lobake bana wan yo kale nazo mata tala mafuta ezo matangai. Mafuta e matanga kade pede. Mafuta ezo matanga. Yo ko vanda te po o critiquer si la o diminuer si la. Pona muto kutu ma vie a bokola ye ingrate moko boye alia na ndako ma vie tangisi avani pendant 7 ans na suka na ngoyo linga mbala ma vie ils ont des bongo boye baté oh ma vie a net bala limbisa ka pardon et elle est passée mais ma kambo belve sala ma vie mutu buso ko sala bukte yo bokwa mi pa mutu na suka na ngobete vironga mutu lokwa Belvine azaboy ana vini ni ya malamu exemple ni Belvine za na société ya misapito ya ni exemple on laksa batu ndenga olamba kwanga exemple ni aza na société ya otinda bakangisa batu yaza est-ce que yaza modèle na société ndeto vandi boy nga jamais na koloba ke na linga fi ande nga joua ka mwana nga sa na loba na sepela na sila nda joua ka mwana nga so nga sa théâtre na linga azala pas si la posi la formé mais jamais na kotina mwana nga kele pa nante pourquoi moi c'est lembula akoma fi lembula maya mungwa jamais yango moni kader tellement ba batali sanga bonganga batali Lévitique 18 au Bible les boya bangwana bake ko sangana po ba yebele mais bo panzana OK bo panzana muto peki sanga te na oloba bien oh
mutu moko tabenga ngai apekisa nga dans l'émission la sali osepeli nango te kotala dans te l'émission eza te maman leki tia bien dit awa eza et puis commentaire koya koyebisanga te ke baopekisa bino makambo mpo na orépondre o mabe grâce omoni ke commentaire nango natikala otisata j'aime te parce que namona yo oyo ombeka nga oyo kokotisa nga maloba wana misakala lelo ngolo biloko wana sute wana misakala mtaza oloba biloko wana lingi su ba biloko wana Saint Esprit yaya kova na Saint Esprit zesengwa kokomisa ka muninga na akoma muninga na tongo pe pourquoi mais oko changer pe style na ebité ya kotombokela ngate ya kotanga verset biblique na ko tout aborder ensemble na place ikutu na tanga verset biblique mieux voilà comme na nga osaba émission ya nzambe bamusupi bakoboya bayebi na casquette moko boye yango bato ebele babi baleki biso olinga okande o tout abordir wala nde mpenza bato balingi nga l'amour supporte tout bato l'amour supporte tout bose manifester bato l'amour supporte tout balandanga mpenza na privé mama leki tolinga kokande ozalaka ngala ochange nature na nga te mpo na okoma hypocrite nakotikala kokoma hypocrite lokola vie bela te mpo nasepelisa bato bayaka kokomante non bato bakomata babi tolinga ko kaka ndenge ozalaka bazali il y a d'autres personnes au beaucoup négligé mais ce sont des mal nécessaires c'est ça on néglige mutu moboye mais mutu ana ko sauver yo pour mutu azona ba commentaire buzoba a porter pe quelque chose c'était avant d'attendre ça l'analyse so ba fingisi la avant d'attendre alors c'est biso tout ça l'analyse pour alors ba bien parler na suka na ba opekisa bino maka yo opekisa nga yo zanana qui es-tu pour interdire nga likambo boye matanga na mutema ngala bomba ngo pona banki ko ngala banki te e pasukela nga so na moni balobelo mo boye sepe singa te na oya soki na minute honnête boye toi na film te na vana na lobela mukinza tena tuni toi na film te na vana skolo lobela nini te ba to lobela di papa comme ça la ta chaussure na ya lubute wa o catch le ya lubute o to sala ki déjà promotion ngo tu es tikeli mutaba velours akele pe ko luka chaussure ya lubute ozo ya ko zo trophée na robe velours alors mvulungete oza mutia makasi ya mama na yo balaksa ko lata te na momwana oh boni boyeko c'est quoi ça comme histoire vraiment oh ne m'énerve pas hein. Merci beaucoup maman Lekimi Solo très monté nazo ekala bamafuta ya boye ndenge amatela boye nazo ekala na plateau ngapi ba Saint Esprit zagi nango na ngai ya mikolo mais Saint Esprit na bi c'est la nomo muke dozongila na maman Leki tout aborder ensemble wa ngeza la kwa mtu asa maseki kasi na koloba mama mutu ya sala mungite moni pasi na ko créer ba trofa lokuta na ba artiste bo pesa ki bango ba créer soki pe ba marquer ba koma bo ke bana zikomo akwa ko porter ba msu plainte oh trophée zo pesa mana ba démérer dans les noirs na salle on zikomo ngo ndenge nini wana zikomo na Kinshasa zikomo na ba démérer dans les noirs na salle na mona zikomo na Kinshasa c'est ma toute première fois oh te il fallait bobeta ngo karaté te bobeta ngo karaté oh wana za ko salir et ça déjà au tromper vigilance il y a toute une société donc au kosi moka mobimba parce que eloko lokuta boye biso to lekisa moi na nzambe atamona na mensonge te babi le père des mensonges c'est le diable biso to mona etango sila kene ko zwa trophée to mona ki ke manager na biso amataki avion akezona na Zambie et puis ba personnalité au bazaki na salle et puis trophée sila ezaki ka sila yemo ba nominé te na catégorie ya na biso na théâtre na Congo ba papa Hervé bazalaki ba fali pour bazalaki ba Inos bi bazalaki ba Jibe Pierre bazalaki moi na Jibe azalaki tala grandeur il y a trophée vous sentez qu'il y a du sérieux ici trophée wana man yeboko azumbongo apesi bo sala bo sala bo eza passé en tout cas to kena biso aussi comment ba ki pena meilleur bateau ba sala nini télé réalité et puis bon constater tant zikomo ya sile yaki ba nosaka ngo déjà peu avant
tobanda kosala yango bapromotion kutu tobanda kolobela oyo ebriske kaka lokwa kake tobanda kovote trophée nyonso omona ni vote nini lokuta na lokuta tuka ya pasi ya mama leki toke na biso na kochite na lisolo oyo etali ndeko na biso Pico artiste et comédien au sein du groupe Lisboy pe ya sonam nayebi te yo mpoza parmi baressortissant ya groupe Lisboy eloko nini okoloba na oyo nyonso etali bobseki na ye et puis na sango wana eliwa na ye ndenge ekomelaki. Ouais, en tout cas, merci beaucoup, tonton Irano. Pico Doueme, ya papi, azaki aîné, on a la kuta na Lisboy, vraiment, nazaki vraiment na ba respect belé. Ba aîné na ngawana, basa bato bayambanga, na groupe Lisboy sans problème. Ba pesa biso ba conseil, vraiment, paix à son âme. Basa ba aîné, oh vraiment, bayamba biso bien. Neti nga vraiment personnellement la tika la zana na problème na été donc na okaki choc tant na oki sango ki akufi vraiment écouter nga pena maladie pourquoi na comme na nga bien batie programme na kozala wana na matanga déjà le 17 veille mortuaire na bikapi na Fikine et puis le 18 inde bako Imisanzoto na ye na 51 quoi pour OK na ngona nécropole donc bana batikali mikie mariage na été bali na zaki na Lisboy bana batikali mikie pasi kaka mais nzambe oyo aza papa ya bana bitike il est le mari de veuve à s'en charger na famille wana pour c'est vraiment difficile mais ba souvenir ezali ba souvenir na lobité Irano na yo ka bien ti OK maman les gars frappé na douleur choc on les a makasi et puis tout signaler pe retour ya président la DSOB a combien de biso déjà les là azali la moni pe ya uchokende kuna pa Pico mais la moi NTPC pe ça les réunion ba kota ki réunion mais secrétaire général à NTPC nani oxygène ba ça réunion tendeni oxygène zaki maintenant on sentir en plein pendant ndenge comédie kufa rezate na Pico eza dire quoi bon ba okita mo ministère obosani batangisa de catégories catégorie ya bato bayebana o bakotsa mbongo babeta ba porte pa bakonzi na catégorie ya bato yo bakuna baoka lokwa ba indigent oyebi te catégorie wana yani kama ozalaka déjà na bamembre yango so mpe kozala déjà oza soki oza te oza te ti mais mpi kozalaki bazwi 30 visa bata ANTPC bake poto oyebi te ba 30 visa bacomédie bimi nayebi ka lisolo bakarte mosusu nde fale ebima namoni mpe ya 30 visa pa basumu atelemi namoni mpe président lombe namoni mpe na président bon 30 visa ya bacomédien ebimi baoke poto baoke joue nini mpo bavie wana batika lowa bavétéran na ndenge mabe te nafingi mutu nabolanga problème tonton Irano. Merci beaucoup Miss Lolo Maya Mukamba Madame Sibolo tokomi na biso na suka na analyse na biso tofingi moto te wa moni a se sentir piqué télévision za ngo pona moto nyonso soit téléphone no kaka wana soko poza na mega te osenginga na chelo mega comme ça la doit de réponse na bambote pe soki message moko ezali ya kopasa message ezakaka na bato bolinga mama leki bozala wana bozala focus kala bing te le 29 tozo fêter bato pe bolinga ngate ko samba te so linga ngate ko samba no te naza so na posa te royaka ko sala lokwa ke na obondela batu na ngala ko na yebi ne même mobali na yebi na ngande babondela kete na yebi te mais justification quand même au sala so neti na sali eloko moboye na sengi pardon directement soko boyi na bando landaka o papa eli na yebi na nga mambwana te donc ça attendre te na lobi bien ke na yebi makambwana te kasi on ngabla tuni ozaka no tendre te nga na koli babondeli nga mingi donc nde babondela nga mingi ana nde affection nga na yebi na nga nde babondela te on tondo Irano lobi nini na yebi te si je te demande pardon au moni ke olimbisa nga to olimbisa nga te wana tikali pardon moi essentiel na sali pardon nga je sais comment demander pardon kosenga mtu pardon na yebi mais ko yaka mikolo nyonso ke olobi nini papa oboyi ngaye olobi na yebi yango te nga so mbalo singa na boyi yo na bi papa na saini
tosololi On se rappelle tant que les là, on a passé. nalela nesi ndeni Oki passe mbala boye. wana ta nazaki mwa moke euro yo nabonela nesi nani nga toza motaka nango publier otindeli nga mona radio publier yango kasi te botusani donc yo kutu plus kami bato baso ko boye baolanda babi misi soki aza nde moto baémotion te na ntango apasi babona nde nalela ya dadi te wana ntango olela bandeko na ndenge olelaka bakuku toyebi me na ntango ya bolingo mpenzaki osentir mpe choqué yo te me bolingo yo ozotunanga nani nde boza na dokasi nde bolingo ozolingo otindanga oza na te koluka ya bongo mpe te irano nayebiso kitoko nde zengenge esila mibandeli bandeko bokende nano te bao bange bacama ya fufu nayebisi yo bien soki mobali ayebisi nga ke naboyi yo na otuna problème nini toweli so namoni ke faute eza mpa na nga nabi papa limbisa nga soki yo boyi no kolimbisa nga ozozela kaka nga na bandaka koya koyo papa olobi ni sia maître pati pacheko la lokola mama napesi yo mbote ebele na mama zozo na inde mbote ebele na Nancy Mandende la patrona mbote ebele na Bibish Makiese Kutubila motema ya papa Joseph Kutubila mbote ebele na Mami Kangudi motema papa Yves Mbala mbote na Ariane Nzuzi Ntsumbu na États-Unis mbote ebele na mama Jeannette Kadiku Manzembe mbote na mama Elimbizi national mama Afia Mayemba mama Yvette Pemba mbote ebele na bébé Naza mbote na batu tout bolingaka nga mama Elisabeth Monja kenda mama Elisabeth Monja to solo ne jour anaza bien mama Elisabeth Monja mbengai na pesi mbote na Suède vraiment wana mama nango yebi vraiment irano mama Gerda qui dit das mama nanga aza bien donc bébé Nazareth na États-Unis na pesi ba gros bisous. Merci. Voilà. Merci beaucoup à Miss Lolo, merci pena batutu bazoi tant ko landa biso l'émission oyo analyse sur avec Maman Leki Miss Lolo Maya Mukamba alobi c'est lui qui se sent piqué on est l'affaire. Soko moni ke likambo ese nango pas cité tout va normal mais soko moni ko comme ko se déranger o luka o recadrer Miss Lolo sala suki boendeko en tout cas tout ça sur la temps et puis 2025 tout so kota to lingi na biso so ba conseil té ba conseil pe soki lekina mato ya mutu et pourtant so elokoti et comme rappel bololo tous on a besoin té ya ba professeur ya ba licencié soki na nini obo mato eselembi merci beaucoup pour sa chance na tonto Irano na Clé Média Télévision bokozwa nyonso nga penza ko ata likambo etali football na koya na ngwao ote tonto nini ngai botiela nga ba limité té ote ndenge nini kuno chebwe na kotia nyonso ebengami vidéo na télévision oyo bato tout baza na besoin ko s'informer bakokota bakoza information merci beaucoup na bino tout bolandi biso président Yoshua président de tous les abakou depuis Canada mama Kati Kanik mama Elimbizi mama Zozona Inde boza ebele bozwi temps penza ya ko partager ko liker ba propos tolobi et concerner de biso eza ya mutu te eza ya biso en tout cas maman Leki alobi lokwa ngande na yambaki boy ba yete tonto Irano pe azo faire partie na maloba ya Maman Leki en tout cas to lingi susu ba conseil ya pambala te chaîne ezali commercial boy la biso makamute ote bobete kara bozongisa boete po bolingaka biso na ba droit de réponse et alobaka bien voilà nzamba saleli ici là le loba comme na bato ba défendre le lo su échanger et comme ote to lingi su makambo te c'est comme si bozo manipuler ndesi la yango bolobaki kala ote si la zoka batu bako défendre ete mais lelo nzamba sali grâce et comme si ote to lingi sute mais tozo comprendre ete so repose à faux compte to détecter yo merci beaucoup dans le bagi yango bientôt là to découvrir appareil yo na bien tonto ngalo parler tant ba to lingi te na aya na groupe banani so lingi to na lingi tozo to lingi te oti en généraliser batu ba ya ba Maman Leki bien parler tonto Irano bien parler et puis quand on peut bazoka cadre azo baki azo dédicacer bango nde yango zo pesa kanda OK vraiment en tout cas merci beaucoup totika malam na mabota et surtout bozala toujours branché na télévision na biso Miss Lolo Moto TV ainsi que Clé Média Télévision bye bye.